Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, Panza Sango ya Congo. Merci Balandinion, Sobomisana Kolanda, chaîne Nabino ya Panza Sango ya Congo, autrement dit Panza Sango Bilili. Yabino Mopanzipe, Molobeli Amboka na kombo ya Edino image. Donc lelo na yambi encore producteur Otobengi na kombo ya Malvé Bertin. Tout cela est moi qui concernant musique na biso izo kende wapi to moni ba pasteur aussi ba koti makambo ya musique mais même ça biso que Malvé Bertin production azane d'accord na makambo ba pasteur bazolo ba yango to yambi na plateau poto tout na yango zapi na ingénieur de son ya Zino Zino balola bango ba yebate po ayebi pété. Alors bonjour Malvé Bertin. Bonjour Papa Edino. C'est Pélato, vraiment merci de saluer dans la plateau nalo. Oui. Tout sur la moi qui concernant ma camozo les Galamboka et puis là-bas divers mon que tout sur là. Merci beaucoup. Ah merci na bien na plateau na ngam kola lilo. Ba fait les kindeni. Dans ma batterie vraiment, dans ma batterie toute l'équipe surtout na libota calme vraiment. Tout ça me la vraiment que non. Tous les cabissons sont vraiment bien. Vraiment merci beaucoup d'abord la famille Nangamoro vraiment donc du cameraman m'a beaucoup quitté vraiment. Tout ça s'est passé vraiment bien, vraiment. Mais l'équipe est tranquille, malgré tout le confinement, vraiment, tout ce pays vraiment alors, bonne production. Bon, tout ça, vraiment, on a gloire en Zambie, beaucoup de soutien, tout ça, tout ça, confinement, ils ont vivre tout se protéger tout en allant dans venir voilà. Est-ce que dans le moment où vous assurez que ceux qui les artistes moko au promouvoir au côté studio, est-ce que vous bénéficiez? En tout cas pour nous vraiment aujourd'hui si on a aujourd'hui musicien vraiment si on est vraiment tout pouvoir makambo ou vraiment que il y a bien pour la batudioso pour la musicien nyoso pour la mutunyoso. Tout ça vraiment la temps on est tous la temps moko trop difficile. Ils ont la musicien, ils ont la producteur donc tout ça n'a pas de problème. Donc tout le monde a l'ongate. Tout ça kende, tout ça mon a ambiance ça on bien. Ba projet ba musicien sur ça ça bien. Ba ça rappelle bien fort, ba ça aussi défendre la moi musique ba ça ça là. Ils ont kende bien. Tout ça na bango que soki nzamba sungi pour tika la beauté. Titi et ko fungwa mama kamunyo sur ça bien. Na ndenge vraiment tout ça nga ouverture ko ça bien. Tout ça na ba musicien tala ba ka autozo les gars où ça ba biso tout na ba kokoso. Na ba ka o siko ozo vivre en état que producteur. Mais si vous avez une minute, vous avez le monté, vous soutenir comme Miki na c'est mais la minute vous avez le moment où vous êtes vraiment tout le baguette vous gagnez. Il y a un autre sing en attend, vous avez bloqué biso na bango. Donc il faut pas lingake ceux qui le Congo izongi ningi nzamba sengi. Il faut bango ba aider biso biso aider bango. Donc là ba moment on est au singake, faut to yokana bango ou ngana zui salle, na zui place. Il y a tout ça, il y a collaboration pour esunga biso esunga yo za producteur oza bobimba mala moko te po ya zo sali yo zo instrument bo sangisa ba producteur to dit que ba producteur ba zo kanyo so mala moko. Oui, juste ya pesika caché pa ya artiste. Oui. Siko yo production na yo ya ndenge mususu fo ya zui peut-être de salle yo posi makamususu pobo kabula dépense wana te omoni siko na temps où tu ali toko lo baté mutu moko mutazaka na ba paquet photo partager to yebake tozo sala nini temps où tu utilisez ta moko surtout kabuli yango ndenge wana te ekozala passe pour la bango moko ya musicien parce que produit bango moko pe trop ozo se yo nozo senga nonga banque ba musicien pe parce que produit pe bango trop to yo kana soki makambo vraiment za ba fungoli keke bien et comme bien soki ba oui to yo kana ba collaboration tout ça déjà là ba contrat ba salle ce soir mais et keke ndenge wana bo soki siko na temps ni comique to futa bango susu mbongo pour ba sala ngo biso to kokate vraiment on faut na vraiment hein ils ont la vérité hein donc il y a bon maté donc to kokate faut bandima soki makambo ye to ko soutenir to kabula katikati pour esunga biso pe makambo to sala biso to teki ba ticket mais au dépense auto sali ezali vraiment que non tout tient vraiment bien pour liboso là qui to pe sur paquet mais si qu'on a moment on est to l'équipe makambo ça qui ils a bloqué
mais si ko so makambo fungwami nzamba pesa opportunité bani so po makambo ko fungwama makambo fungwama ndenge to bandibo male mais nzamba ko tshalo boko po toza bato nzambe toza bato éclairage te bato mo ba manipulate non makambo so fungwama muto so sala makambo nae. Merci Malvé Bertin production soto tigo lo bebele ngakuna ozata na temps lobati. Alors toto parce que musique na biso il faut tambola dans la polémique il faut tout ça moi à côté. Bon, mon temps où ils allaient vraiment bon, on a pas na si je vois vraiment parce qu'il faut trop d'artistes et musiciens. Tu, on a vraiment clair vraiment que polémique. Ils ont ma bête na kata musique. Ils ont ma bête na kata musique. Na kata musique. Mais d'autres détruire aussi hein. Mais si quoi yo, ce qui est commis, ya ko bima. Ya ko finga na kana miso abatu. Mais on kuna zo finga bo, zo finga batu. Ba finga na kati. Et qui na kamabe. Ba finga na ko mona. Ko finga na kaisa bien te. Nga vraiment. Oza 2021. Oui. Donc ils allaient ba porter parole. Ils allaient ba fanatique. Il faut batika ba musicien tranquille pour un souvent musicien parce que là on a un problème te. Mais bango moko kaka bato balikana be mission bato na ba question mo pona oblis non on a pas porter parole voilà donc ce pona yo penda ba porter parole faut batsa bango te batsa bango panzite basala ba misala ko basala parole na bango basalaka mais OK allo ba makambo ya président o na ndinga mabe allo bona ndinga président na ndinga mabe on a vraiment basala coacher na ma président na bango soki bango bazalaka coacher na ba président na bango wana eza mabe yo zo yebaki bazotino na mabe kaka fona président na yo non mais yo pe mutu oza porter parole mais occupé ça fait conseil na président na yo président pa ko loba yo o changer encore oyebite ke na moment ya félicité sengara ke so babiso sala bo sala ti wana sikoyo ko profiter na fête te. Donc yo batino porter parole yo muto zui garant wana yo muto komona na deva batu poloba so yeba ndinga koloba po oyeba okota makambo ya kufinga te okota makambo te botika musique est propre pour makambo kene liboso voilà. Mais si tout le monde ba artiste mususu baloba que ceux qui a lobby ceux qui bomoni porter parole à lobby c'est qui aime ta lobby sans totanga ba combo te koloba biloko wana vraiment oyo kangote na yo toyo kango oui ça mokile lo ba na ngo toyo kango mais que ba président musuninga za na fanda mayi mo kalo boko kende lo ba mayi wiza mo passe te baba ta mangara sima ba kita kale ba misusu ba ko sala ngo po eza bazaka ba rivalité na bango o ne balinga ka basala mais o ya za président vraiment bo moto na limite vraiment bazwa que non petit sala bokelo finga non bongo ba benga 12 yango te ba benga 12 te moni wana za maka mususu weza ba jaro biso makambo to te yango ba benga 12 po bazo benga 13 mais mudabata mina simatindi ba 13 est-ce que non mon ngote nakata ba mouvement to mona ngona kata yo fanda ba artiste télé to mona ka bango fanda ba pepe calé fanda ba de Souza na boité alors na boité mais to mona ngo eza sikoyo mutu yo moko nde sikoyo oyo za primera mutu oyeba nenda ko se comporter okulana na sentiment te papa na moment que ça est le côté papa va ko utiliser yo tout ça so ni ba utiliser yo mutu ni bien ngo et ça nous a porté parole na tuna question moko tant on va porter parole tout ba musicien ba ya ko kota na ba orchestre ba ya kana positionner oui ayeko luka musala oui ayeko luka musala siko ba obéissance ni bazaka nango bon obéissance on siko obima zo baté pour zona musala ezate ke ba mu nelo le kamo non ezana musicien mususu ba buya na couper cet exemple le gola ba bendo son asalaka donc aboya nini aboya akenda ke pas fait mon pas akenda pas fait mon pas mais comme si on appelle ça mais atali qui bon moto les seuls musiciens ou atali qui bon moto que non nazana profite mais intérêt ya musique kaka raisonnable bien il faut pas toi exemple abo qui ça te mais respectable accord na yo ya zwa na mutu mususu atali sentiment ya mbongo na fait musée papa we mbato voilà atali sentiment et là on est tinga ki de kuna et pas au moins ezaba makamuta ko silika mais soki muta sali po aya po na musique ça bien mais soki comme sur ba condition mo de plus soki mutu mo dika na za la faiblesse na ndima kaka mais non toza mibali il faut ndima que non na ko yende pour la musique soki ba ils va porter parole ils va fanatique ba jouer système wana comme ça musicien na yo comme ça musicien peut ça il est pas musicien mais ko lukato tcha bango na ko finga pour eza 2021 ba comportement na tout il faut et ça la moi à côté tozana ya zino témoin o ya bongo ingénieur ya Wenge El Paris ya bongo drummer ya Wenge El Paris o asali mingi
na sima ya Marie Paul, vous comprenez? Donc azolanda biso azoyeba oni tozoloba. Soki yo ozoloba maka peut-être ezobunga mamuke. Yo obi féliciter ezeloko yo et randaka mutu toujours muke. So ça le côté zo rendre ka poza la ka muke po mutu azana ngo il faut zaka likolo na yo. So ka bino sala boyo sala. Soko boyi libanda. Yango te. Ya ona sina lobi on a lobi vraiment que non. Mutu ko yate pona intérêt moko. Ata balingba monela yo. Tala don oyo zanango, tala valeur oyo yeli. So même batino na ninga mabe pona faiblesse na yo. So on dit bien yo moko za la conseil qui na zwa na valeur musala ngate. Ba monela yo. Mais so qui que vraiment ba mtsuba ya. Ningi ma mabe te mais asali musala na musique amuni pe que na se retrouver. Na limite que deva patron na penza boye atindio boyo yo boya oboya place OK ko local. OK ko local o meya po o ko malobi muto lokola yepe yo ke boya yango. So boya yango meka se ozangi pe bo une image vraiment totalement makambo vraiment leur ils ont pour na éducation makamboka pour na banini pour na makambo musique donc vraiment on a vraiment makambo siko makambo on to sola vraiment makambo pour na ezonga penza na nzela parce que artiste lelo bazo se retrouver par rapport ya misala na ba sala. Donc bazakana nini mo organisation mo za kuna babenga ngoni pesa mbongo kuna yo yebi soneka donc yo producteur yebi ngote te ngala ko bana te po administration na ba ngoni zotambola kuna siko ngala ba so to la contacter ngala ko bela ngoni no bela ngoni te bon ngala ko défendre ngoni ba comportement ba musicien bazo sala makamu na bango ngala ina nwaza etegena ba ngoti na za contact na ba ngoti na lo ba ngoni monter dino. Merci Malvé Bertin Production. Juste tout comme na konange na suka ya maso na biso. Nena tuna na motuna moko ozo déranger mingi réseaux sociaux par rapport ya ba artiste na musali na nzambe o babengi kombo ya Denis Lesi. Na ba propos azoloba par rapport à ba artiste. Ba tumso bazo condamner musali na nzambe azoloba mabe akumo ko tuta makambo yo ya kokokota te. Yo peta ke musali na nzambe. Makambo prophète namso dende sazoloba yozo trouva ondeni bon moni vraiment et nous merci à toi pour la question de tout ngala za mutu to sambela ka toza basa na nzambe vraiment azamutu ouais vraiment Denis Lesi azali la saluer va place azali donc ceux qui vont azali mutu akoko condamner mutu ka za nzambe ezate ke soki mutu aza na église akoki kosala désir nzoto ne sengete non ils sont obligés te aza totalement na raison oyo azlobi vérité abombi te ke ngai naza mutu sentiment nalingaka boye nalingaka bo na bombi yango te. Est-ce que makambo oyo azoloba lelo oyo na batango oyo azalaki koloba ke oyo nyonso aza maladi asimba loboko peut-être na motema to amela mai makambo wana ezalaki te position wana ezalaki te avant position wana oyo bato yabi ke bato nyonso babai ke mosakola ezosakola lelo kosakola yango ekomi na musique ya wenge to na musique ya quartier latin koyebisa bandimi ke naza moto ya sentiment na bandimi oyo basambelaka na ndenge solo bakokite église oyebi yango te omoni asina loba likambo oyo na ba mission mona leka ko kosambela pona mutu te au pasteur apota za mutu ko kosambela pona ete yipa za mutu oyo akwe kosala mbeba sentiment na oyo alingi yo oyo kosambela pa ya nzambe donc izala sincère na makambo oyo koluka devant nzambe kuta so otale buya zo prêcher buya za mutu ko sala makambo na Denis sabandi makambo nzambe na ajini na ba 14 ans ba 15 ans si je me souviens bien donc à côté fini mobimba na makambo nzambe oyo akoyi kosala asa mutu ko condamné te ko yé a pesi vérité na lolengani mosala nzambe fa tambola ndenge bateya kabiso atambola kana ndenge ko banga nzambe ça te soki ki alobi ke yala na musique bonne asali masuma ngo non asa mutu alobi vérité na ke non na la musique bonne alinga ka mutu bo na yoka ka musique bo abomi mutu te oyebi combien abomi mutu te oyebi maloba soka lobi abwangani mabe oyebi maloba wana combien de bandimi baza blessé yango na basali na nzambe mususu baza blessé par rapport à comportement
oyo pasteur na biso prophète Denis azo s'afficher na kati ya réseaux sociaux ya on a lobby prophète pasteur azamuto kwa kosambela pona été pesa makamuna azamuto oui azo représenter bino mais azamuto akoki kosala pe oya sali soka bombani yango bokuluba loba lisusu mais ye asali yango alobi pe ngala ngaka yango na probimisa eloko na poisa ça la vérité devant Nzambe po mutu to kobanga kaka eza Nzambe. Est-ce que yo banga Nzambe? Oui, pourquoi pas na banga Nzambe? Yo banga Nzambe te? Il faut na banga Nzambe na banga Nzambe. Et comment na gaete so za omona Nzambe so za omona Nzambe te na si ko banga Nzambe yo banga Nzambe te? To banga Nzambe na nini? Na kotambola na biso. Ah papa to banga Nzambe to za ba hypocrite. Te oui, mutu na ba hypocrite to banga Nzambe te mutu moko asali la makama Nzambe na ndenga bosolo za te. Oui. Et à commencement na bango mo basali ba pasteur na biso alikolo. Bango ba ote tamba vandi sa biso ba olendi sa biso tambola boye sala boye maloba boye za bien te maloba boye za malamu. Siko tango bango moko ba komi ko za maloba o ba za ko biso ba ote biso na ndenga bosolo. Ba komi ko za mukili ba komi ko tsanga na makama Nzambe est-ce que ça normal papa? Et on dit nous dans le clair. Et ça te que ya zuma kamona beko no wenge muté comme obeta l'église. Non mais lo lenge o pasteur comme lo lenge o pasteur comme lo beso eza sur lo lenge ya bana na Nzambe te pasteur za ya kobunga. Te pasteur est-ce que appréciation parole Nzambe te? Na ebité. Après ça parole mais attends lobi makambwana. Ils ont parole ya lobi pesi sentiment na ye. Mais ils sont makambo oui, azo participer à l'éducation ya mboka pasteur oui, prophète. Mais oh ya pesi sentiment na ye. Ceux qui mutu ko condamné ni na ye. Ah, mais oui. Il y a plus de sentiments. 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 Et dis nous, il y a émission. Parce que nous avons sentiment papa. Personne n'a rien. Il y a une émission. Il y a lobby au lingi. Bon sigo yo. Bon moto na yo sigo bon moto na yo réfléchir na no sigo. Lobby yo sigo personne na no conseil place wana. Ouais na c'est vérité. Ah on a bombité na lobby hier Azali Moussa Nzambe. Lobby na Azali Moussa Nzambe a s'exprimer sentiment na ye. Bon lobby yo ya lingi. Bon likamba banyoka. Soki mutu ya banyoka likamba banyoka. Lokola wera zala banzoi na ye za banyoka. Te wana moni wana za. Te kasi yo sikongo bani. Lokola wera baki ya kutinda banzoi na ye pe ya kutinda banyoka. Pesa biso ya no. Te ya moni wana za exprimation na bango. Ngai na kokota wana te. Ngai na zali mutu oyo na lobi ce qui est vérité que non mutu lobi sentiment na ye. Hein dino. So kati banzoi wa kutinda ba wana za makamuna bango ba makamuna bango ngite. Oyebi ko saka mutu moko ozo tombola likambo ngo kende likolo. Te ngana tomboli te yo mutu tuninga. Otuninga. Te tangu yo pendo oza d'accord na makamalo bakambo wana. Na éviter. Pe oui bandengene dinu yo tuninga. Ngana biso sentiment o ye azali Moussa Nzambe oui aboité mais asali ngo na cachette te. Palo bako na yo kango po bango nyoso. Passer nyoso bayoka kango. E poza ba sentiment na ye. Nyoso bayoka kango musa bina ko yoka ngo te ayoka ngo na voiture. Asali ngo poza na chamba yoka. Asali ngo poza ba sentiment na ye. Mais oui. Ah c'est bien. Bon merci to komi na suka ya masolo na biso en tout cas so bambote ali to continuer parce que ba masolo photo solo la ngo po to komi ko kondima na biso pe komi ko kita par rapport ya ba comportement ya basali na Nzambe. Ceux qui critiquent, il faut critiquer. Critique ça nango. Edino. Critique ça nango mabete, il faut critiquer. Et là autour du kasiko ya, tu vas comprendre que ba ka osame pas pasteur te. L'église est comme belé, ba na ba ok classe te. Il faut yeba biloko wana. Bi to kula date makambo mingi, bo chaka Nzambe. Tona ba tu faut to makambo, il faut to lobela. Tona mama solo, il faut to solo là. Wana za mama musique no. Wana sujet wana to. Sujet wana ya sujet wana à l'école, sujet wana ya bana à l'école to solo la yango après to solo wana makambo yo to yaki pona mosali na Nzambe oyo yo lobi ke ba sentiment nemte sala aloba ba propos azoloba wana. Mais oui. Donc tant que producteur ba propos o mosali na Nzambe za ko tenir devant écran, devant internet oyo besoin blessé quand même. Ils ont blessé basali na Nzambe mususu, ils ont blessé aussi bana na Nzambe mususu, yo zo mona yango d'accord. Lelo edingwa kuti na kata makambo wana edingwa bimisi ba secret da bimisi mtapesa ba kisi kuna. Est-ce que yosko kolobani? Ngana zoloba ka made for hour. Te awa edingwa kuti makambo wana yosko kolobani? Ngana kolobani. Soki ya lobi bango na bango basala ka bien makambo na. Edino yo gote opa ko ngama ba pesa ngala kolobani. Na bakoli yote parce que na tosala makambo na bango wana entre bango. Ngana zo pesa nde ndinga tuninga makambo ya dini list. Ndinga lobi makambo na oh
ouais continue banzo ouais le bibo pourquoi ça na makambo na te to singande Congo za na kimia Congo za na kimia faut mon prophète Magamazo ba yewe rabi otinda banzoi alors nga peso na tinda na misi banyoka na te moi déjà ba popo na te tozolanda bango papa ça fait mal aussi hein oui to bien ngo soki alobi ne wana mutu na bindenge ni na ko se ba force na faut se défendre on les a comme na ngate dino c'est clair voilà. Bon, merci. En tout cas, tu as marqué la casquette à producteur, Malvé Bertin Production. Alors, tout comme nous avons dit, nous avons dit, pourquoi les donc, c'est vraiment qu'il y a vraiment à Congo, aux 2021. 2021, ils allaient à l'éducation, vraiment, pour le temps, il a monté. Talé là, yo, maïlonza ma pesio, pour ça là, pour l'avenir. Na yo kolanda ba sentiment surtout que l'église trop pour ça me dans ma bête mais talande à venir nous Congo eza biso nyonso to luazala na fier nango to za na fier nango to lingana musicien politicien o batutu to zala esfungoko makamba ba polémique ko finga na ba nini to lingia ngotsuté donc tout nyonso azo vraiment bonne éducation pour na tout bongisa Congo moi mokela ko lo bangwana moi mokeba yo kozanga bambote te pour mon dans mutu soki bato moni boisali le 2020 on est au côté bona so na binote quoi parce que na binote do ba famille na ngamo na Malvé place bozali ba Malvé nyo so na pisi nombote petit frère na ngamo Malvé chéri na pisi mbote place azali et puis Malvé bijou na Lyon na pisi mbote et puis maman bana Mireille Sanduku et puis là ma famille na ba nyo so et puis famille Mapele famille Koulia famille Muzombo donc quand même que si ça avec carnet à quand même il y a la famille il faut quand même reconnaître puis l'entourage na ngani yoso o va soutenir ngai il y a Lolo Swami Triboa Edino Image moko il y a Wilco donc Congo Vibration il y a président ZVD donc vraiment yoso va soutenir ngai Nazino donc les grands. Ouais, ça la génération donc face à Zalé Dino, dans ce pilato. Merci beaucoup, merci vraiment Batnyoso, au Balandi, Bisso, merci, ciao. Merci Nabaïnion so au Bolandagi Bisso, merci na mon docteur Jean-Baptiste Tenga, mon docteur Gingombe na Afrique du Sud, merci na 5 étoiles de love, étoiles d'amour, merci na le véritable diamant noir Gisèle Umba, merci na Balion de la presse Nyon son en réalisation, tout ça qui bon ya Willy Kunda, ya Lolo Swami. Et Yangadi, Kleboa, Balobara, Azarana, slogan Moko Boye, il restera toujours d'accord. Ainsi, ainsi, voilà. Il restera toujours d'accord ainsi. Voilà, les amis. Au fond, la paix des salons. Baninga basenga ka faveur. So mune ko kamalo ba de senga ba pesa yo. Mais yo singa tuninga parce que il y a une l'inspiration à la vie. Yango ainsi on a la ligue. Merci. Merci Dino, merci vraiment. Merci na Blessebele, merci na Zino, merci na équipe Mado Doliprand de la presse, merci na maman Pedok il n'a pas sanité donc il va place à Zali. Salam à trop vraiment Nzamba Pambola. Tous on toujours ensemble pour jouer problème. Ouais, Zidane mon content maman hein. Ouais, t'as toujours moi si mon réseau ça ba diamant noir, ba Mado Chaco. Donc voilà, Ade Djogo. Donc vraiment tous ensemble. Merci en tout cas, merci la réalisation ya Willy Kunda en tout cas. Pronto. Edino, yoza fin, mutaliki azate. Oza suka, libulu zanga suka. Mokako soa kende donc yo leki. Edino Image, elona osenga yo. Chikote bango. Edino Image. Banza Songo ya Congo.